mpona kofuta bato na nini mais neta mpo nga nazalaki wana lokola naki lokola kaka fetus na kati ya mama na komi nanu mutu te donc bazali mingi koutilize ngai na makambo etali physique te na mingi etali kaka spirituel donc role na ngai ezalaki yango wana bien aimé napesa bino kaka 3 exemples prochainement so na ye napesa bino na baverset premier exemple napesa bino nzambe azoloba na Jérémie avant kutokota na kati ya mama na yo nasi nayebaki yo na établissaki yo déjà na consacraki yo déjà ozala mosai na ngai mama mutu na koti na kati ya libumu ya mama na ye te mais nzambe esi apesi émission ozomona yango bongo sikoyo mutu akoti déjà na kati ya libumu ya mama ke eloko ezala kati ya libumu ya mutu esprit eutilize yango comme na côté pa nzambe na côté pe ya satana donc parce que spiritualité na côté nzambe na côté satana et ça kaka lokola ebalana na ça soit exemple musu mama bijou pour éclaircir bato ke satana azaka makako ya nzambe na mokili mutu aza libre aza te netre aza te soit ozala conduit na molimo ya nzambe ou bien ozala conduit na molimo ya satan eza lokola nde toka na mokili mutu aza netre aza te soit ozala mobali soit ozala mwasi naopesa nakotanga comme esprit moko esprit moko toki nango na communication comme esprit ezalaki fille d'Odido ezalaki nini fille d'Odido yango kozwa bakombe visuel eza mabe obike John Walker azaka mpe demo. Ah bon? Oui. Masango John Walker. Et mais la maman c'est un feeling à kuti na zo ebisa. Oui, et ça rappelle des mots. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mongani. Loboko na tata ese moi milikola baninga mina ye. Ciel ouvert. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ndeko landaka yango, Ndeko talaka yango, Oh na Vincent Makeba. Nous voici encore une fois dans votre chaîne Ciel ouvert, Maison du Pain TV, la valeur sûre dans le Seigneur, on a dit Rabinoni, il n'a pas parlé d'un cœur. Vraiment, Matondi, le sponsor numéro 1, Seigneur Jésus-Christ. Oui, à Pessinga, il a bien soupé, Matomon en Amokola, le Lotikate Azwa, Lokumu. Nous avons dit que toujours na ba série na bisoya témoignage avec le patriarche Vincent Makela, Yazali Moko ya Batuyo. Témoignage vraiment très horrible, très sombre, mais ce qui est au collègue ezali pona édification ya mwana nzambe omona boni oyo benga makamona na nzambe mais ozali na kati ya distraction na moment oyo monde à ténèbres ezali coopérer tango ko benga mwana nzambe soit oza ya nzambe soit oza ya nzambe te donc ezaka po eba na ko réveiller conscience na biso na pesi mbote na communauté congolaise la diaspora je vous porte à cœur. Je vous aime bien. Na pesi mbote na le couple Simon Kivoloka. Et là, je vois aussi Gigi Kawakana, Céline Yala, Kevin Ipoma. Et pourquoi pas aussi Charlotte Komba Alangui depuis États-Unis. Maman Rachel Alangui depuis Anvers. Na pesi Bambote Ebele. Et je vois aussi Amani Bongo, Maman Brigitte. Bozali Ebele. Maman Isabelle, Papa Flori. Na pesi Bino Bambote Ebele, Bisika Bozwami. Nazali Ngai Mokote, je suis avec le patriarche, l'homme de Dieu Vincent Makela, on a coupé Sambote. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Maman Bijou, la valeur sur l'éternel, Nzamba Pambola. Merci beaucoup, Tosepeli Susuko, Kobanaba, série à témoignage pour la édification ya Banana Nzambe. Je ne sais pas si tu as un message, il y a qu'au passé, puis na bandeko ba kulanda biso ya moto bonde la poto kota la mozindo amasolo na biso. Oui, la valeur sur Nzamba Pambola yo, message mukeka gezali. Liboso to bona pesi mbote pa ya l'homme valable,
moi en tout cas Nzambe petit frère Jésus-Christ cerveau électronique Nzambe les gens pas molaye mbote mingi pepa ya Jerez Mokwa Nzambe les gens pas molaye l'ingénieur bon bale baza ingénieur Nzamba pas molaye bango vraiment bato balanda biso na serveur télévision et puis na maison de pain TV tikete Nzambe elle les gens pas molaye bino bolanda pena témoignage avec beaucoup d'attention na répondre ndeko alobai ke eza vraiment pratiquement impossible pour moto azana kate muna mama na ye ba na ko utiliser donc ngana uta kuna za ko psalmo makambo ya vrai naza ko inventer en côté mais je dis ce que moi je fais donc nzamba pambola bino mama bijou nzai pas pambola pour l'invitation toujours ko ba toujours na témoignage na ngai. Merci beaucoup soko ko kababso na sambo yambo to ko tala bozindo amasolo. Merci nzambe yo zali mokonzi yo okelaka yo mokolo mote bakokela yo zali nkolo ya biloko nyonso mpe makambo nyonso kuma masanzola mano mpona mama kitoko pesi biso ya édification ya bana nzambe à travers témoignage oyo nzambe eleka na bomoi na ngai napamboli bayebaso bakolanda yango napamboli mama bijou napamboli batechnicien na biso baza na kuna nsima bakamera mpe napamboli bayebaso nkolo oyo bakosungama po ete bayoka mpe basosola na nkombo na yesu napamboli mpe paster Richard Mangando Nyekese na famille Mobimba zana solongo nzambe maloba otina minoko na biso emema bano mingi na repentance pourquoi pas Seigneur ezongisa bato na nzela bato babungaki nzela mpe fortifier bato bazali kotama na elongo na nkombo na yesu masiya mwana nzambe na bomoi amen. Amen. Oui, l'homme de Dieu, kozala mwa malamu kozonga mwa moke nsima na témoignage tozalaki na étape oyo ozali kobebisa masanga na kati ya bar tozalaki na étape wana na ndenge olobaki ke bozali koopere mingi na bacarrefour bawenze barrêt de bus bahôpitaux bisika kaka bato baza ebele mais tozalaki nano na lisolo ya bar soki tokoki kozonga mwa moke parce que omoni bato mosusu balobaka balobi wana kaka selele balégende di na monde basula balobaka bi te nga sona me masanga na nakangi bouchon so tiki bouchon polele ndindi so akoti nde bamvutaka mais nga namela yango toujours ya kokanga est ce que moto aza na pensée na ye atie ke no ntango ya komela masanga eza ya kokanga et puis na kati ya babar tomonaka mpe bato mosusu akoya ye avandi aolobela o te aoswana motu te aza mpe ka ye moko mele mosu avandisaka molangi moko ya masanga me concentré tolobi ka te banso baa bandoki mais eza kaka mwa bacuriosité na babisika wana est ce que bato wana mpe bayaka na mission to eza kaka no coïncidence kaka avandi na ye peut-être na bapense na ye makanisi na ye balingi azala na ye ka kimia alors booperaka ndenge nini na kati ya banganda nazongisi maloba epai na yo papa. Merci Maman Bijou la valeur sur l'éternel. Nabo sainte pe ko saluer mon œuvre d'art. Maman Bénédicte Makela nzambe azane longo na bana. Vraiment bato bo pesa attention bolanda. Le nom ko expliquer ngo malembe pour vous comprendre. Na kata ba role makameze belé Maman Bijou. To sele kaka ko binela ba masanga te, mais to sele ko kanga ba makolo ya batu. Ba makolo ya batu. Donc nabaki na chaque bar parce que on va le yenge zali batome na masanga ba ça n'importe quoi na chaque bar ezalaka na milimo mabe to na ba démon oyo bazalaka na contrôle ya bar wana donc ba bazalaka na ba gérant ya bar wana bazo gérer ame ya mutu nyonso tout oyo azo konta na kati ya bar wana par exemple ba démon to ko tia ba démon na porte soki okoti na kati ya bar wana bazui batrasa makolo na yo to beta mo caché donc yo soko zui mbongo soko koti na bar te donc motema ndeko sala à l'est parce que makolo no basi ba kangi yango donc yo vino comme kaka bar et comme kaka ba buvette parce que baso beta caché ya makolo na yo na bar wana yo komona ka mutu mususu akangama na bar wana ti akangama na ngana ntaba wana ti akangama na bivette wana parce que oza condamné ok ndaka kuna parce que tu es envoûté makolo na yo bar wana pesa melio
Maman, Satan ça m'a kwa nzambe. A imitaka kwa nzambe asalaka. Bible le bike pona moyenge beni est-ce que oyo anyate pesa melié. Osomona pona moyenge beni biskenso oyo anyate pesa melié. Pona pe bato masumu biskenso oyo mabeya za konyata et pesa melié. Moya quitter place wana ezate. Moya se débarrasser alonga na place ezate parce que azali condamné à koya kuna pour être na vie na ye amatate. C'est la même chose. Et puis, au moment où tu mususu, azaka soka ina bar, donc lobi, azaka na place à pona vandaka. Mususu azaka peine de quitter. Mais babeta pe cacher les places wana. Donc yazali condamné avant d'aka na quitte na mesa wana, na kwe wana, amela kaka wana. Parce que azala kata prison. Ozo comprendre mabéjou. Azala kata prison. Et puis bato batune babike bamela kana bomba sanga non what is étape mususu eza étape mususu nako ba bele étape wala ndenge ni tobonga na banzinzi pona ko kwa futa bato na nini mais étape nga nazala ki wana lokola naki lokola kaka fœtus nakatele ya mama na comme na mutute donc bazali mi ko utiliser ngai na makambo etali physique te na mi etali kaka spirituel doro nangeza ki yangwana o kanga ver o kanga te molimo e ponaka te o kanga ndako me molimo ekoti o kanga ver me molimo ekoti ndena bana batuke molimo espèce na acheter donc bato balobaki na kangi ver nanga bien moi baba futenga zate bazo sala erreur parce que biso ne peut pas nous bon kobonga na ntité pona na kota na ba faire mais ezeka esprit na grande ezokota okango kanga te dès que quelqu'un touche vers na yo et combien fouté c'est ça maman bijou. OK, merci beaucoup tolandi na bokibi mais motuna moko pe andeko tuna melobi keno yo zalaki mwana na ndenge nini bazali ko utiliser c'est impossible. Bébé na kati libumwa bima ba utilisera ye mais quand peut répondre par rapport à motuna wana. Maman, est-ce possible maman bijou? Merci très bien joué pour la motuna oyo parce que bato ba komituna. Moto bazana fœtus. Bazo bimisaye. Oui. Même la Bible ezali bien aimé. Donc ça nous a trois exemples prochainement sur la on peut savoir ba verset. Premier exemple on peut savoir nous. Nzambe azolo bana Jérémie. Avant que tu kota na kati ya mama na yo na sina yebaki yo na établissé que déjà na consacré que déjà aux ala mosai na ngai mama mutuna na kota na kati ya libumu ya mama na yete mais nzambe sa pesi émission osoko nango bongo siko mutu akoti déjà kati ya mama akomi déjà kokoma déjà mutu na kati ya mama donc nabi ke diable azalo kona makapa nzambe ayimitaka ka nzambe donc batu musuko na kati ya mama basaka déjà posséder Mulu mabe koti na kati na ye, tout ça, et ça la bamisala mabe, ndega na salaki. Alors, deuxième exemple, au moment na kati la Bible, Bible zo parler à deux personnes, banami bali, Esaú na Jacob. Bible bike na kati ya mama na bango, bazé jako welana. Mais bazé na batu penate, bimaki na lute, mais na kati ya mama bazoela na ndenge ni. Et puis tangu babota maki, subato batanga Bible, bomona kakebi sobake tant babotamaki po azeki ba mapasa mais Jacob akangaki yaya na ye na lokolo ta babotamaki akanga yaya na lokolo bo bazeki ne bana mike bazako wela na ndena katali bwa mama et puis ndeni Jacob akokanga yaya na lokolo ezalaki ba signe que Jacob azaki un peu plus malin que yaya na ye mais bazeki katali bumu déjà osomona mais intelligence soit déjà utilisée ezaki déjà utilisé na kati ya libumu ya Jacob na pardon na kati ya bomo ya Jacob yo metanga Jacob abotamaki bakoli abotaki même yana yepe bénédiction et bandaki na kati ya libumu mama. Troisième exemple, Marie aketa la Elisabeth akopa Elisabeth bana bazala kati ya libumu na bango baningani bapesani mbote mais Jésus abotamaki na lute Jean-Baptiste a voté maintenant nous mais basola qui ndegeni et puis basé dans le boumou côté Jean-Baptiste a zé dans le boumou Elisabeth Jésus a zé dans le boumou ya Marie mais basola qui connexion ndegeni et mbalamoko bango bale ba mama na bango ba sentir que bana bazala katali na bango
quelque chose eleki ya molimo na kati na bango. Donc c'est possible que eloko za la kati ya mutu esprit est utilisé yango comme na côté pa nzambe na côté pe ya Satan. Donc parce que spiritualité na côté nzambe na côté Satana et ça kaka loko le balana. Na c'est un exemple musu mama bijou. Pour éclaircir parce que Satan place makaka kwa nzambe. Oyebi pour cause la vrai chrétien. Yesu alobi moto akolia nzoto na ngai te pe akomela makila na ngai te abongi na bokonzi na ngai te. Pose la vrai chrétien et sengeli olia nzoto na Yesu omela be makila na ye. Est-ce que tu comprends? Ce qui peut commis ndoki pour olia pour cause la vrai ndoki et sengeli olia musunya mutu omela ka baba makila batu o ça peut un sacrifice o so te que zo tambola de paix et ça peut prendre beaucoup. Donc c'est possible que ntasala katele boya mutu milumabe et bien, il va utiliser. Quand tu comment qui plus pire, tant on a beau tamaki. Pour les qui spécialistes, il y a des détruire basé mais abattu, il y a des détruire dans la carte ma moi abattu. Mais on le bango tant la botte tamaki tant la manière au col. Voilà. Merci beaucoup, tu l'as dit vraiment la bokebi mais tant que vous ko utiliser ba pratique wana ya bande bazai ko bimisa yo kene ko envoûter ou kene ko mingi surtout na ba bisiko bato bazai ebele. Alors mon service on a ko sala ya monde atena ba ko envoûter bato. Et ça allait ko impacter nini na kati ya ba vie ya bato wana bazala ki victime ya envoûtement. Mais ça va envoûter tout d'abord âme na yo za vandi. Conséquence nango ezala yini? Conséquence nango o mona ko ndo comme na libabe na muki. O comme na botutu ko libabe te me libabero. O mona ka ke mamnezo marché te, o ko sala bezo simbate, o ko sala bezo simbate. Yo zo ka sekenza me mtatinda yo ndema na mukili. OK, envoûtement moko, esprit moko zo contrôler yo. Esprit moko ndemu te zo memona ba makambuana. Mama bijou, na mukili mutaza libre azate. Naître azate. Soit aux la conduit na molimo nzambe ou bien aux la conduit na molimo ya Satan. Et ça le kon ande to na mukili, mutaza naître azate soit aux la mobali, soit aux la mwasi. Ou bien aux la conduit de l'esprit nzambe ou bien aux la conduit de l'esprit ya diable. Alors, batomi na mukili oyo, ba makamna bango, ezo marché te, ba makamna bango, ezo kende liboso te, ba sa ko tâtonner parce que basi ba amna bango za vendu. Basi ba teka ba amna bango, oza condamné. Ozo vivre te. Ndenge bibelobi, mutu azo sala masumu, ata za na bomo asasili bja kokufa. Azo tama na kili. Il est déjà mort, malgré sa vie. Et ça ndenge bona makambo ya mulili. Donc, amna zali vendu na deuxième monde et tu es contrôlé. Donc, tu es contrôlé pas à pas. Tout ce que toi tu fais, et ça contrôle na deuxième monde. Et makambo malamu na bomo na yo, ba botoli yango, ba bomi ora na yo, pe ba bomi étoile na yo. Parce que mutu na kata vie na ya saka na ora, pas saka d'étoile. Donc ba envoûter yango, ba noircir yango. Parce que dans nzoto mutu azalaka na 12 étoiles. Mais nyonso ba bomi yango. Alors, on tika kaka ululu ndenge wana. Ndoko mana ke vie na yo, on ndra ko tika bato musuna mukili. Yo kama na bato musuna saka mama bijou. Asko comme na mbongo boye akoti na baloge. To alingi azala contrôle de sumoko boye ba batela ba chance na ye ba batela ba mbongo na ye. Mais biso kati na nkolo mutabatela ka sunga ka makasi koleka baloge wana koleka satana c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Merci beaucoup to la Dieu la bokebi papa. Alors dans processus ya parcours na yo na libuma mama parce que botamaki ba sans elekaki ndenge vous flasher qui dans le premier épisode. Alors, pendant tout un an, tant que vous réalisez bon envoûtement dans le monde spirituel, parce que on va utiliser comme pendant tout un an, maman Nabino, na spiritualité, vous avez communiquer le lien. Na maman. Toi bon maman azalaki. Koko na yo pardon parce que koko mutatia qui semence wana. Maman na zemi. Ah, oh, ok. Voilà, je crois on a koko na yo na spiritualité on est ngana loba bozala koko. Mais les kamoko kam moi maman bijou ko kam sayo na tikala ko mona koko konate. Na tikala ko mona yete. Fono lo basolo. Na tikala ko mona yete mais je voyais d'autres esprits. Et ça ko yande ko sunga ngai
pour accomplir ma mission oyo ba confia kingai na pesa na otanga comme esprit moko esprit moko c'est toi qui na la communication comme esprit c'est qui fille d'Odido comment ezaki nini fille d'Odido c'est comment pour on rappelle combo là monsieur za moi na mo ba pesa combo sans pourtant oyeba et signification nango yango ko so ba kombe visuel ça mabe obi que John Walker azaka pe demo ah bon oui masamba John Walker et mais la maman ka c'est un feeling à kuti na zo ebisa oui et ça rappelle demo c'est un grand maître maman bijou boboka makambu boboka makambu donc fille d'Odido wana de fois moko boyepe amisa ba tricot na mboka na biso OK ba tricot ba vrai quinois bato babota momo muke kala ba ba zoloba ba tricot nga ezai ko bima ba koma fille d'Odido mais au moins ba tricot ba tika ka butu a butu mais azala ba kolote taso atika ka butu na ye azala ba kolome koto asa vide koto maboko esate yango ne esprit fille d'Odido oto ko coopérer na yango alors moli nazoko mona kokote mais moli mo ezai ko ezo ki contrôle ya esprit na ngai pour esala ba makambo mama ezai ki soki et puis maman ça qui chaque fois malade kobela ka pamba mwana mwasi oya moni ki azana zen mais c'est moi meka na maladie maman il faut que des contrôles spirituels mwana ko za la pamba te maman bijou tam se ko kamisa yo oyebi bato akasaka zembe za maladie te zemi ezali bénédiction oyo nzamba pesi bato de sexe opposé récompense la bango tango balani bozo kutana récompense la bango zali mwana zali bénédiction pour la bato balingani bazo pesa na bolingo ozo comprendre nga alors nzamba lobaki na mwasi lokolo sali boyi okobota na pasi donc douleur d'enfantement c'est biblique nzamba bete ko bana kobela OK alobaki okobota na pasi donc pour na mwana bibisa mwasi abimisa mwana je suis sûr que maman bijou osaka même maman bana po mutu moko te sa bota mosmo te sa bota abaloba he kitoko elengie te mande to inarango ko omoni la parapena ko bota lisusu te momo na aleyo ana lisusu oyebi baba bijou bapali misangai eta témoignage soki mwasi akanisi pasio babonaka pona bimisa mwana so mobala lukie alinga sute to boya rapena mais suka nasi yoga zem susu parce que liloba na nzambe c'est infaillible yamoni c'est ça que tout passera mais mes paroles ne passeront jamais yango na kapalo bana mbali ke lokola yo otosi baloba mwasi na yo oko sala na passe okolia kwanga na motoki yango ni mbongo ni soto salaka to sala ngoka kabasi olinga te donc douleur d'enfantement c'est biblique mais moi si soka zem abadi ko bela maladi bande la zem ti suka et c'est que bon on soit que ba contrôle mon spirituel il y a quelque chose qui ne va pas mais douleur d'enfantement est ça normal pour misamo no foka pasi olela normal mais ko bela ba contrôle bele makila ko sila yo tout na pembe na dalle moi solo wana ya toilette eko sanga bien mais maman zolo kuna na toboli kutuna lidusu oui yeba ke mwana auti azale sur la toilette donc mwana auti pa ya radio asanga nakata wese kombone nani reno yo poso ke na va parce que ça tango flasher moi lo mo to tunika pono kiteko yako kima te pona ba toilette to opérer ta on a bota maki donc nakolo bango molo pour ba comprendre mais on peut soka déjà réponse reine oya toilette oyo bato ba ifoka kana toilette après ça bato ba infection malade ko la balingundu limbisa ba hémorroïde ba kipeka ba nini donc reine za na toilette comme Jacqueline la reine Jacqueline bato ba ifoka ke mingi za ba kache tuna kache no sur reine Jacqueline ayebi on se comprend basaka reine Jacqueline Marie de Margoleta Marguela la reine du soleil madame de la lune baba sebele
la reine de midi, la reine de Saba, de écoute bayembela yi. Na komemela yo couronne reine de Saba. Voilà. Nous sommes et ça la mususu pe reine mo pas la kabatma ba tizaka mingi mais ba bakate reine kindobika. Ah bon? Osoka ngote? Wana reine kindobika za Afrique ote apoto kombo kindobika na disasa. Kindobika na reine kindobika azare mo kasala ba pouvoir makasi masala na azara na Congo Brazzaville. Reine kindobika. Te ba mbele pensembwa na nyazubi ni mwananga ne kindobika. Simba ye kindobika. Tozomona nani moko boye mutu bona mboka na so awa aza so atibwe omona bi kindobika. C'est satanique. C'est satanique. Donc bato bagumba melaka satana sans le savoir. OK. Yomona ka muko msusu totunaka question tobi mais grand maître soki bato bazobenga mutu mutazamwa na satana. Omona mutu azoboya. Tomona diable mutu azoboya. Alobi na so bi baboya kanga na kombo. Mais misala nanga basala kango bavandeli yango balinganga to boboya kanga. Voilà. Et c'est le quoi maman biso na exemple, ça bongo te bezaka exemple. Ngana to bimakati. Mais miso ko to sala sambla. Donc nous sommes tout battre ngana maman biso to sala kana ba relation mususu. O mo bato suku po tate ba papa fait ça rien ça bongo te. Maman biso. Ah te to dimité ngabla ko mela mbondo. OK to salaka. Et ça ndeko mona misala satan. Bato wanga na satana pamba. Mais bazalaka na ye baliaka ne bamelaka na ye bafandaka na ye parce que tanga na botamaki alors baki mukili oyo nyonso pesa melio pesa kilika masolo abaki mutu moko te akio dominer mutu moko pa ko gagner yo mama tinga na bongo na ki motema mutu moko na mukilo na lembana ki. Voilà. Merci beaucoup. Alors yebisa biso tolobeli likambo ya babar. Alors ils ont des étapes mususu obito ko franchir en haut. Tant na botamaki. Tant botamaki. Oui. Alors tant aux aki na kati ya buma mama toujours ndenge vous avez ko bima est-ce que vous avez ko opérer pe na hôpital? Wana kutu ko lobate. Nango lo bonga tsuko awat. Et c'est soki mama na kwa azo comprendre ba zemine ndenge zo eza ko évoluer te. Azaki obligé de temps en temps Afrika taka hôpital. Tant que l'hôpital mama akomi kuna ba ufali sayeti. Bon, voilà, c'est pas basi msou azana bazemi. Alors, soki to koti kuna molimo na ngai bimi. E bani ko so contrôle bazemi nyonso tout oyeza wana. Ndo kaka mutazo ko bimisa mwana te. Oh, mwana zo matabutu na motema, c'est diabolique. Maman, même ataba nyama bakendaka kilo te. Na no mona nyama kufi na pasa kobota te. Mais bon ça me kaka batu. Mozoke de kilo, bazo contrôler yo, bazo puso bakisi. Mais complication ne utaka wapi? Parce que mutaza kombati na milimo ezo tapa batu mususu yo koye banote. Na biso ka exemple moko. Moko susu mama ke akena kilo. Basi bazaki na zemba zaki wana ebele. Musu azako ka pasa kobota. Bakoti mama na chambre wana. Po basale examen sur contrôle. Parce que omoni batombola basi ninote elamba. Basi no so batombola ki bilamba. Oye mabuna ozaki polele. Bana nyonso wana nazoki contrôle na bango. Babuso sengalaki babota mate. Babuso pe na procéder bango. Ba mama na bakomi bavute. Omona série ya bana wana o babotami wana bazokotamaka na césarienne. So césarienne te omona mwana kufi mama biki. So bien mama kufi mwana biki. Parce que tozu molimo ya mabeka na kati nanga ezu contrôle na bango nyonso tout. Et puis esu kaka wana te bana so babotamaki banso botama pe matombe banso botama bana pe normal mais azuma malade bagete na couveuse molimo na ngai ekokende molimo mabene ke tina couveuse wana esu contrôle na bana wana okande bana nde banokufa kwa basoso. Merci beaucoup. Là, on signale la régie au comité à 5 minutes. Alors, Namaïmon surtout sur le ligne, ni bandeko basengeli kusimba message et puis numéro de téléphone bandeko bakola. Avant la banyo ba ko simba, eza bo pitam sunga linga ngote. Net. Bo pitam sunga na linga ngote. To tanga ba kombo bato kimisa batute. Bon, na tanga ba kombo te mais bana nga ba yebi na sala lobongo même l'église, eza na hôpital moko awa
na mboka na biso. Et hôpital à monene. Mais démon moka zalaka ya bomaka bato. Na biso koma de mwana. Syphilis. Papa na bakombo Bilo ba pesa ka bana bakombo boyebaka. Parce que déjà aibi kombo wana. Mais ba ima kamna solo. Ato tanga kombo hôpital na te mais indice kaka. Na bezo hôpital à monene. Hôpital ya minene ezali belé. Ah bato ba lukaka. Bato ba lukaka. De kombo ya démon na syphilis. Soko za na maladie, oza na nzambe te, okekuna. Okomite na porte hôpital wana. Hôpital dans l'université. Ezaka na kisasa na ba centre ville. OK. Syphilis. Donc soko komikuna, ozo cacha démon wana. Et démon na ndemta contre ka besu de mort no so boma hôpital wana. Maman, okoke de malamu na hôpital wana, après quelques temps, on m'a demandé de s'aggraver. Ouais, parce que démon na syphilis. Caméra oyebisanga hôpital wana. Ok, syphilis c'est toi contrôle la démon na la lingango atamu kete. Même atamu ta belle idée nini. Na ngaba ke no pas que hôpital wana. Et puis eza na bambeto msuna hôpital na babenga ngo mutalaka. So balali sinde ko na bino kuna akoto hôpital kuna ko bikate akozonga te. Parce que syphilis na ba colite de bazawana. Basa ko contrôler bini beso bato wana. Ba abla bango za javandi. Maman, somme avant que l'hôpital, il faut abonder la cas. Ba médecin ba soignaka. Même tabik ça que ça nzambe. Amen. Mais bato bosa na yango. Aza pressé bonne la tête. Naza pressé. Si Marie mi samwa kufa. Akena na makone inde. Azoloba. Makomuna makambe grave. Ouais makambe ka. Kaka l'hôpital on est caché. Kaka l'hôpital là syphilis mais ya kufa l'hôpital mususu. Mais presque l'hôpital nyonso tout. Ça sous contrôle. Il y a des démons. Maman n'a pas de camouflage, comme ça, comme ça, bateau. Pas ça soit à quelques minutes, pardon. Toi, 2 minutes, caca. Toi, c'est l'église. Hein? L'église, vous savez, on appelle, bah, ça va te belé. N'a pas exemple, un gars, moko. Sauf que l'église, il y a ministère à main. Ok, pas maman langue. Parce que ça, l'église, ça va te belé. Est-ce que moi, dans l'église, on a ça des morts? Exactement. Et ça a raté. Mais même je suis pas là. Ça c'est des mots parce que Yesu n'a pas ça bon moi. Ata ba baye ndenge nini. Ça c'est des mots parce que est-ce qu'il y a nyati est-ce qu'il y a vieux zali. Nous croyons à quelqu'un oyo azali bon moi. Yesu abina zali nzela nazali bon moi, nazali sopa za bon moi. Mais quel est l'hôpital yo soyo? Si ba minga ngabazana pona ko soigner bato babikati. Momo na sima nango ba ça des mots. Pour baby qui passe aux aliko ya awa, koufa iko soyo, mais l'église au tanga basa de morte. Donc vrai endroit ya ko fréquenter et ça l'église. Merci beaucoup numéro ya téléphone ya moto kaba. Numéro de téléphone des Ali plus 243 81 44 131 plus 243 81 44 131. Na pesi mbote mingi et pas ya baeba sur Libiso, papa Edi na poto. Évangéliste, moi c'est maman Nancy, toujours en France, maman Mati, et moi nanga papa Nissé, bana nanga ya enfant chéri nzamba pambola bino na pesi mbote mingi et pas ya Mimito Madouda na frère Yava toujours na poto mbote mingi et pas ya mwana nanga na bota azalaka na Angleterre wana za mwana moli bote mwana pelanga na bota azalaka na Angleterre Esther le diamant noir na bokilo na ngai nzambe aleka na pambola yo apambola bina pesa dobo mo molai pesa nte kitoko na pesi mbote mingi pa ya sœur Mariam jika motema malamu mwana poto motema malamu nzamba leka na pambola yo na ke na Amérique na pesi mbote mingi pa ya mwana ngao tek ana kitasa kala mingi te awa Sylvie Kigalu ma fille chérie na pesi mbote mingi pa mbali na yo na pesi mbote mingi pa ya baza belé Cédric yo pe des États-Unis na pesi mbote pa ya mwana nga pasteur le docteur Job Bobolibanda makambo seki lo valable ebisinga yango ngana kota na ba polémique nzamba pambola yo frère Yava non c'est la personne mbote frère Lievin les États-Unis na moi sino maman Gigi nzamba pambola bino nyonso bato olandi biso nzambe aleka na pambola bino je soki so mérité ndeto kutana mbala sima et na bosani mwana nga Coco Ping Pong le grand comédien na poto nzamba pambola yo et grand prêtre Mangobo
yo pe na poto nzamba pambola yo na igeti mau nzamba leka na pambola bino. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux pour nous suivre. Je sais que cette émission a fait plaisir à tous nos internautes. Vous likez vidéo, vous commentez, bah suggestion de notre allons au Singa pour l'avancement en sala. Numéro d'enregistrement plus 243 89 355 10 99. Ceux qui collent sur unité, on gagne la vidéo. Tout le monde est sous Sumbala Yassima. Bye. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mongani. Loboko na tata ese moi milikola balinga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert.